Na quartier na biso o na vandaka banlevaki combattant na biso mo Evariste Kwete Kala la maître Evariste na ebisaka bino ke Mubaki azalaka deya na parti politique na ye botiaka tembe lelo bomoni azobeta masolo ya IDPS peuple malgré kozanga mbongo ya traitement oyo nazangi vomie na kufa nakosala jamais nde nazala wana nakende pa bato moko bazali ya bamori banlobi na bango bazala bacadavre politique lokola babrino Tshibala IDPS ya fe kibasa maliba yo moko lekaka wana na ebite soso mona ata bafamille na ye batelemi liboso mpo badiscute politique ekoma kutu ekole naza neti Tshibala te oyo président pesaki ye abongisa permanence alie mbongo akomi kokende kosalisa bashow apakolaka po président monaki ye abongisi no Tshibala zoloba meeting yango Tshibala asalaki yango na fikini mitinga lupangu o bapesi mbongo ba 2500 bato babundi yo moko ozalaki mpe moto akufi yebela vitesse à G yebela vitesse à G Bulukutu te ye na Congo Swiss TV Bulukutu ça c'est du bio et nous là ça que Congo Swiss TV c'est du bio kuna toliaka ya ba chambre froide de vraie information c'est Congo Swiss TV Bulukutu et yo ka sola Congo Swiss TV tsunga bana kini bana poto wapi partout bisika bozali vraiment site na bino yango site site malonga Congo Swiss TV moko te ekokani na yango donc mutu nyonso poto koyoka basolo kitoko okolanda masolo kitoko ba émission kitoko ya bino yango donc mususu ezate donc boko senti bilengi nango boko découvrir masolo ebele boko mona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango boyoki yango bisous 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 bisous. Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez été bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Matondi mingi balandi ya Congo Suisse télévision ndenge bomesana kolanda ngai ya bino molobela na bino jaune chokwa butu pe moi à travers émission na bino oyo lobelaka bino actualité ya République démocratique du Congo pe basango onyo setali politique lelo penda nazalinga moko te na yambeli bino mona mboka fils koko wazali bongo cadre na UDPS na ye tokomeka mpe kolobela mwa makambo ezali koleka kuna na UDPS pe ba ezali koleka na République démocratique du Congo. Mbote mwana mboka fils de Congo. Mbote maman Congo Suisse. Oui, mwana mboka tomonyo osali moko bunga boni ba santé na. Ouais, moko bunga na ngai ezali dit que santé tellement que nazali bendete naza mutu santé zo déranger ngai na moment depuis la nuit du 8 au 9 na quartier na biso o na vandaka banlevaki combattant na biso mo Evariste Kwete Kala la maître Evariste en tant que secrétaire national chargé à mobilisation na salisaki o babengi réunion mixte ya des cellules ya quartier o nga nazali poto kende kotala famille na idée que to kokopesa bango moral po des fois so bakangi mutu ba famille balobaki parti abandonnaka l'air toke kota la famille na yo zonga na butu na yo sala forte fièvre na forte fièvre wana ba yo komemanga na hôpital à pembeni et les docteurs les médecins a constaté que nazali na ba o ba bengi ba symptômes ya tuberculose ba symptômes ya tuberculose wana eza dit à quoi à l'époque avant na comme secrétaire national na l'aine à parlement de Bomunde Tolobaka koganga devant 200 personnes 300 personnes nazwaki ba tâche wana mais nazwaki traitement na ngati na suka wana eza à l'époque na 2016
nazwaki traitement tina suka. Il s'est fait que na parlement debout président Tshisekedi Mbamwa nommé ngai secrétaire national, je devais continuer le boulot. Mais pour la médecin ngai et alors qu'il fallait na paiement nan. Mais na paiement qui te fallait na zwa repos il y a 3 mois. Na banda isuko bima ba 5 heures ko kende koloba. Yango nde médecin nanga loba ke na kosala o ba bengi rechit. Yango to moni lelo. Na kosala rechit. La fois passée c'était 6 mois il y a traitement. Mbalo sikoyo selon médecin alobi ekozala 2 mois ya batonga chaque jour nde naza bona uta kozwa tonga 2 mois ya batonga chaque jour et 6 mois ya traitement. Donc na bandi sikoyo traitement ya rechit oyo eza ya kala oyo ya sika. Donc médecin ebisinga na pona entre partie na vie nanga. Donc yango nde bokomona na kozala un peu moins rare bapeki singa koganga kosilika pe il faut changer mon régime alimentaire pour bakisi yango et puis ça ranzala bakisi bene pe ça ranzala bakisi nazomela eleki même ba bon appétit donc ezo pe ça vraiment nzala donc maladie wana et quand musa bato ebele ezali maladie mo Nelson Mandela pe abela ki yango eza maladie mo boye eza dit na ba alimentation faible au Kabila imposé bisoa batu mingi bakoye bapete que selon OMS c'est en 5% il y a ba congolais au tozali bazan bango batibekile mais baye baraté. Donc je suis victime de ça même moral nangezaka na komba. Donc c'est pour cela santé zo déranger. Oui, ba imboka ba diaspora nyos bozali kolanda biso na Congo Suisse Télévision to embeli bino mwana mboka fils mukoko ya solo pede sali passe. Fils mukoko azali oya bundaka pona ekolo Congo azali oya bundaka na kati ya IDPS okindeng lolaka na eninga utiko lobela makambo etali état de santé na e soki penza bozali na volonté ya kosunga e bokanga maboko te oyebi ba numéro na biso na se wana bino mobe ba msusu be bazolanda balanda fils mukoko butu pe moi à travers ba chaîne YouTube ozape na ba numéro na e oboko kosunga oyebi ke maladie ya tuberculose ba kisa zomela et puis ça ranzala penza makasi singa penda fo alimentation moko ya bien kolia malonga. Ouais, à part ça maman so na ko lobaka keza la situation naza nde na kotala soki solidarisme Tshisekedi akufa nango soki Tshisekedi akufa nango te na asi boko réagir na 085 84 65 55 wana numéro nanga. Donc soki Tshisekedi akufa na bolingo te c'est-à-dire boko réagir na 085 084 65 55. Donc c'est ça vraiment, je suis malade, mais oui, oui, bah imboka Congo Suisse Télévision, maladie qui fils mukoko to panzane teke na makambo ezole kana mboka Congo. Oui, fils mukoko ngoleki sonyo sona ba bazali banda de week-end. On la mboka fait c'est que ya ponama ki bongo président IDPS pe a reconduit kaka o azaki bongo secrétaire général IDPS Kaboul. O mekano ko sala biso mo moke bilan ya Kaboul e kaki lolengeni. Ouais, bilan ya Kaboul 1 eza bilan moko positif, bilan o ya cabinet biso to travaillaki na kosala de manière globale. 1 tozwaki mission ya kosala o babengi unité ya parti, to sali unité ya parti, to se débarrasser na parti na ba o babengi ba mouton noir, ba semeur de trouble neti ba mubake. L'air na ebsala bino ke mubake azala na parti politique na ebo tchaka tembe. Lelo bomoni azobeta masolo ya IDPS peuple. Donc il a lobaka ngo depuis kalake a préparé déjà parti politique naïe. Et à part ça, na bilan ya Kabundu to arrivé quand même ya koboma makambo eza ya ba dédoublement que deux comités IDPS matete to deux comités IDPS suisse peut organiser congrès ou to bengi vraiment extraordinaire. Parce que tout ça, les paroles à Tshisekedi, oh, à l'obagi que c'est au congrès, semaine extraordinaire de Bako pour Félix. Tshisekedi à l'obagi, à l'obagi, et ça y est, pour Félix. Et puis, c'est que tout ça, les congrès, puis IDPS, quand il y a tout l'obagi, il y a IDPS, Bako quitter, donc IDPS, et Zakaka, donc Bila Kaboum, déjà normal. Mais quant à moi-même,
parce que na Kabunde 2 to moni ke fils moko azate to éviter na Kabunde 1 osaki mosala malonga te yango te Kabunde abi mo eba so sa fils moko na Kabunde 2 ezate pote mosala na esa maki malamu te to éviter bon na yebi pété lem su nzamba communiquer na Kabunde soki ba noma ngande na tomber malade boye na linga lem su na za opérationnel donc nzamba yeba makam na wana point batienga te na Kabunde 2 na koyoko muzwango problème te omoni nde tozalaka ba national wana eza privilège te eza charge donc c'est-à-dire mpona koservir parti elobi kaka te ke ifo naza national moto aza na mbandaka to na Ituri oyo aserva parti aza national te c'est-à-dire je peux bien servir parti même na cellule place nazali donc moto babombaka ngo te fils moko nga naza de moto donc ata bazipi fils moko donc les problèmes eza ba konza parti bango mo ba koyeba place ba ochanga mais bilan o yanga personnel ezali ke ezali na moi moko batu ba yala ila mso ba lobi fils moko ko mela mai j'ai organisé au moins 3 activités ya éveil pour na combat pour tout se débarrasser na médiocre Kabila eza mbongo oyo msu na koya pe kobalela on mena chango pour na contrepartie et à part ça pendant mandat na ngai na arrivaki ko installer des parlements debout ba parlement debout ezala na mais nga na installer des parlements debout moko kombo nango eza na Zandu parlement debout congolais na mususu o na pesa ki kombo ya moninga nango akufi pona kende pe matanga nete pona zalaki malade aussi que son âme repose en paix biso to continuer combat moko na pesa ki yango parlement debout le peuple gagne toujours ezaka na centre ville na Gombe donc wana parmi ba bilan na ngai o ezali ke ba bilan eza positif na cadre wana mais kozala national te elobi te ke ekolongolanga vaccin ya Tshisekedi nga naza ouin ya Tshisekedi donc biso to le dernier fils ya Tshisekedi oui pour ba mfusu ba mona ke ba zwe te mona ba kene kokota na IDPS kuna Chibala ko azomwa position éviter fils moko za mo makanisité le quoi ba zongisio te na Kabunde 2 oza mo makanisio ke leta kuna pa kibasa ule pa Chibala malgré kozanga mbongo ya traitement o na zangi vomie na kufa malgré que naza national te même kuna poste ezali vomie na koma na ngale msata sentinelle to momemi bimpuka na baramoto c'est-à-dire na kosala jamais nde nazara na kende pa batu moko bazali aba mori ban lobby na bango ba ba cadavre politique le quoi ba Bruno Chibala wana vomeza neti na simbi pa unanga nazo chimbolela libulu na métropole ko kende pa Chibala donc naza constant moi suis Tshisekediste je suis avec Otobenga Fachi Félix Tshisekedi donc naza na ye oui mwana mboka boyambaki ko ndenge nini lolenge sensa oyo kumbamaka na président Joseph Olenga Koy ndenge arretenaki 4 IDPS donc ya IDPS limité oyo kumbamaka mwana mboka Félix Tshisekedi IDPS Chibala IDPS Kibasa pe oya mubake bino moko ba obozali ko benga original boyambaki ko ndenge nini lolenge sensa et reconnaître tous les 4 IDPS na ba kokena ba élection wana tout ezosama na sensa eza ba théâtre ya ba jeu ya régime ya Kabila ya kokanisa so babimisi ba IDPS ebele bakodimine bavoix na biso na ba élection non IDPS oyo batu batelemaka bazodiscuter politique eza moko IDPS ya fait kibasa maliba yo moko lekaka na ete so mona ata ba famille na ye batelemi liboso po badiscuter politique et comment coûte école wana ya kibasa et bongo IDPS peuple oyo mubaki asali na kati ya lupangu na ye batia cripsage te na lemba IDPS ya fait kibasa maliba yo moko lekaka na ete so mona ata ba famille na ye batelemi liboso po badiscuter politique et comment coûte école primature vous comprenez te wana IDPS ba IDPS eko koma nango jaune na episo ba IDPS eko koma ata 1000 IDPS mais IDPS eza moko ya Tshisekedi o etondi sa s'intéresse kasi bango nyoso pe bazali ko bengaka bango autorité morale bango ezaka pe a son âme Kondo Etienne Tshisekedi bango nyoso ba soutenir ka yeza chiba eza mubake à part ka kibasa ne baza pe na wa bango ba uté ko fêter bongo 15 ans de disparition na ye
Tshisekedi aza patrimoine national toko boyele mutu te ekolakisa na bizaleli bakristu baza ebele elakisaka mana na bizaleli biso toya batshisekediste toboya mbongo ozo comprendre biso toya batshisekediste toboya makambo ya okesa bakombini na Kabila eloko nga nazoloba no yango wana le problème ezali ezake bakoki kotia na bango ba IDPS 1000 mais IDPS eza moko oyo eza oyo etondisa nazo répéter oyo etondisa Sainte-Thérèse eza 5 terrains ozo comprendre Stade des Martyrs eza 80 000 places Sainte-Thérèse eza 5 terrains totondisa ngo sans ni bis ya Transco ni ozo comprendre mbongo ya banque. Et pour l'information, j'étais dans le comité d'organisation pour Mbala Liboso, dans l'histoire à IDPS, d'organiser meeting, il peut réussir, ici $500, na 28 000 francs na caisse à partie. Donc, ils ont là déjà que biso toi bâtisserediste. Nazane tibati balate oyo, président Pesa qui est à sa permanence, à Liembongo, à Komiko Kendoko Salisa ba show. Apakolaka pour président Monake sinon moi je suis pas bisotoza monté nous sommes les tisseredistes au vrai sens du mot avant bino tout est bino Sainte-Thérèse ni ko le gars to mettre dans le sommet ya meeting ya premier ministre ouais IDPS Chibala asaki pe meeting na ye na fiki kuna to mona ki pe ba to zaki pe kuna biso lokwa ba pandisango to zanga isikate to zaki pe kuna to mona ki pe moi ba plein et salama ki me alobela ki ba po ebele alobela ki si mona mboka Félix Tshisekedi o ye ko tia bongo trouble na kati ya IDPS tango bango ba bandaki IDPS ya za parmi bato ba bandaki IDPS na président Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi azalaki nanu na secondaire ayebaki nanu makambo wana te kaka lelo sentiment sali ke bato ya IDPS ba militant bapona ye bongo président abi place wana esengeli na mwana mboka président Fachi te place wana eza esengelaki na ye moko Bruno Chibala lokwa bango ne babandaki eloko wana elongo na mwana mboka président Tshisekedi. Jean naza vraiment malade mais so na répondre d'abord un Chibala ça sala congrès ya IDPS na eti babimi c'est de président si quoi zo pour s'apprendre na congrès na biso ponani ozomona te que c'est de la folie politique wana point et deuxièmement le Chibala zoloba meeting ango Chibala ça qui on a fikini meeting à Lupangu o ba pesi mbongo ba 2500 batu babundi yo moko zalaki pe mutakufi selon kiosque lelo na landi Mike Mukeba mutakufaki na kina fikini alikola ba mbongo wana ba salite wana l'IDPS ne donne jamais l'argent aux gens pour participer na bango makambo Chibala zoloba ke non Félix a été élu le train de GC Kenda toponi Félix na congrès pepoto la kisake topona qui est vraiment azana o ba bengi nzungu ya papa pe azana o ba bengi moto na biso nyonso totondi si Sainte-Thérèse non comment vous comprenez totondi si Sainte-Thérèse si vous voyez Chibala il est en train de rêver bazana perte de vitesse à Makasi je vous donnerai seulement que quelques mois so Chibala longo mona soka oloba sous makambu ya IDPS na wana a commandé kolandela banda kuno asombi atongi bambongo à fin du mois il ne fera plus la politique déjà ndenga za de pensionné donc pensionné à politique Chibala ndenga zana soki ka longo premier ministre akomi kolandela mambo banda kuno asombi azotonga par-ci par-là alors ça sous politique te de loko ya luka ki asa zui yango aluka kinde libumu ye aluka yite ke Congo changer c'est mi ba poso to mona na Congo eza baza wa posa libumu donc une fois soki bazui moi kanyaka na bango lobi ando finga Kabila lobi kuna komi ke to ke élection na président Joseph Kabila. Je vous l'ai dit aucun bateau bazo rêver mamunete à l'élection surtout kota membre de l'élection pour na membre de l'élection on nangazo insister que élection vers machine à voter to yebisika nanga ke atika na ko rêver ko lo makambu wana il y aura jamais des élections vers machine à voler là to permettre en côté vaut mieux qu'on puisse boycotter ces élections et le peuple reste à la maison. Kabila a cautionné dictature devant l'opinion nationale et internationale. C'est mieux d'aller
au lieu d'aller dans une élection de fantaisie démocratique, donc tokeka poto kende. Non, balia ngai na sonité. On sait très bien que Kabila a sa planifié ma tricherie. Vaut mieux boycotter ces élections. Kabila a se retrouvé dans le bureau à vote. Yé na Olive na Zoé Kabila bangonde baki ko voter. Vous voyez que bon machine à voter. On a refusé ça qui bon audit fichier électoral na kati yango pe et comme ko ma bon na suka na kati nango pe ba kotala ba bengsaki yokaki ba bengsaki ba expert ba utaki partout na ba monde pour kolobela ba kotala kaka machine à voter o bazali ko benga machine à voler au peuple comment ba ko kende ba élection na machine wana te po ezali bongo tricherie siko basasi audit boboyi sous audit wana c'est que zara ba manœuvre biso toboyi audit te OIF ici audit et constaté que 16% ya batu bazana ba carte sans empreinte na ebité batongo so bakata na maboko so bazbela malade ya lèpre to ya maba po babi mingi pe bazoki ba 5 cartes de jaune omoni le o memangana na ebi ko zongo memangana mais santé zo permettre te na olinga to na osenga o vuma s'il vous plaît to banda ko chiter pour nazo kokate nazo forcer koloba. Les problèmes ezali na minute ezali que on a constaté 17% ya batu bazana ba carte des cartes d'électeurs sans empreinte digitale. Batu wana baza ba le prêt ou batu wana bazoi na ba carte on sans s'explique pas, c'est déjà du flou. Ngana la kisa na ba émission awa carte ya mwana 7 ans. J'ai démontré que ils ont basalaki bourrage à la liste. J'ai démontré ça que Nang avait fait bourrage à la liste. Aujourd'hui, il peut y avoir une carte d'électeur sans empreinte, c'est pas un problème, non. On ne joue pas avec la vie de tout un peuple. L'élection comme il y a grand bagarre pour les Russie. Je suis en train de dire. L'élection est bimisa bitumba na Brazzaville, Lisuba na Sassou, et bimisa bitumba na Bangola, Savim Pine Eduardo. Bangola kola mnanga zomo na élection ils a les cahiers. Il sera responsable, il y a des conséquences sur le salama. Pour terminer, pour l'état de santé nanga et zo permis. Il y a Kondo Jensike, tout le monde qui CG Kabound, là bas maman sous ya IDPS, bah ceux-là qui prennent ma vie d'ici les 30 juin, Corneille et Kokita à Kinshasa. Na ko paraphraser maman dans le lobby que na moment tozo lobanazo ba que nanga doit savoir que ceux qui guerre bimi na mboko na ba élection oyo lié azo sala selon ba corps ya monsieur Kabila, on va l'arrêter dans ces pays. Et à part ça, pour la Marambo, il y a corps ya Tshisekedi, mais Kabila et sa bande doivent savoir que Bakoriko privé jamais tout un peuple, bopi meli bango kolia, bopi meli bango transport ya bien, bopi meli bango peut droit ya coller les bembe. Ça c'est être inhumain plus que même Hitler. Donc biso tozo zela e bembe ya Tshisekedi et ya poto telemisa maman Martina selon traduction africaine. Donc il faut être inhumain. Yo le rozo boya e bembe Tshisekedi ya mais ya yo biso ki e ko telengana na balabala. Soki ko telengana un jour na boulevard du 30 juin to na boulevard Lumumba. Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Donc le problème qu'il y a quand je parle de la politique, tellement je suis malade. Donc je moi question soukara moi na mboka to ebi ke crise ezali la kati ya mboka pour na solution pendant la crise na RDC longo il faut que na troisième dialogue transition sans Kabila tout peu d'élection où ezali ko poussama d'ici à décembre 2018. Pour que le Congo change, pour que le Congolais s'écaille, il faut que Kabila parte avec toute sa bande. Donc on négocie. Quand on veut casser les œufs, quand on veut faire les omelettes, on casse les œufs. Donc pour que le Congo change, il faut que Kabila parte. C'est lui le mal. Kabila égale le mal du Congo. Kabila égale Satan pour le peuple congolais. Donc je suis en train de rappeler mon numéro pour tous ceux qui veulent m'assister. Na état ou malade, c'est 085 084 65 55.
Oui, Baïmboka. Le peuple gagne Le toujours. peuple gagne toujours. Oui, Baïmboka, Congo Suisse télévision, Tuambela Kibino, Mwana Mboka, fils Moukoko Azali Bongo cadre na UDPS, ya solo pena fils Moukoko Azali Bongo maladie, mais malgré maladie, tu vois qui kozwaye tout le l'état de santé nae tout le quelque point etali mboka Congo pe UDPS qui bien malamu ndenge alobeli si basije na biso totunaki mokolo ya lelo kasi mwana mboka fils Moukoko aza maladie ba nyonso bazali kolanda biso à travers chaîne na bino Congo Suisse télévision au soutenir ye au sungaye na ba diaspora au sungaye penza za besoin aide maladi azobela tibia kilozo esengeli ka fois za na mo ba moyen ya kolia ya ko se faire soigner mo ba kisi yobi ke ana mboka Congo nyonso ekoma talo ya ko matape mituka o ezali pasi au transport ezali ko matapu tout moi donc bosunga ye matondi mingi na bino ba obande kolanda biso depuis partout mbote mingi na mo boss double boss maître John Sima o motema ya mama Misha mbote penza na superviseur na biso papi le Congo bambote na cordon junior moyowabo pe merci na wazaki bongo na sima caméra Garnet Mukenga bambote na Jijo Wembi depuis Caroline du Nord kuna na Isa bambote na PDG David Pitatembo pe Willette Joko bambote na bino ngana bino tomonani na bamikolo o ezali kuya Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G.